Bande kubalandi émission Afro Lumière tozongeli bino lisusu mokolo mwalelo na tina ya kukuba masolo mabiso maeto utaki kosora na bino na poso eleki. Lelo lisusu tozongi kotalisa bino misala ya ntinu Kongo miyetolakaki bino ete akotalisa miango utangomba mangengenge esika eponamaki mpona kozongisa kintinu kimfumu ya biso baindo. Nde wana abengaki bapanzi sango pe asangisaki bango na bankumu pe na biso bangunza banso tozwaki nzela mpona komata na mangengenge esika kani akendeki kotalisa biso misala ya bango nde na tina ena bozangisa te bolongwa te bovanda na kati ya bakiti na bino na tina te masolo yango ezali kobanda sikoyo bandeko bolanda. Terre rouge là, nini nalobi boye na lidusu wana ezali karte ya Congo ya RDC Congo ya kati pembeni ya karte ozomona neti ba dessin soko tali lokola ba dessin ba art abstrait c'est vrai ça art abstrait mais ezali message mukolo mususu nazwaka grâce wana natangi message wana bi wow nde yango tango ngona ni complicité na kokina no te pona limbo la message ya koma komana na tuna nkumu ya mangengenge est-ce que uyebi makambo bakoma na kuna bina yibite ambo sabali kambo donc esika wana ba amerike bakota kuna 8 bakota babima tetilelo alidusu wana Aigle liboso aza kokota kuna chaque pokwa ayi akoti sipe aza kwenda kusala kuna ni akoti afandi après abimi na yake yi après moto ebandaki kobima moto flamme ya feu juk doza musika depuis batia bakwa boya biloko wana ezala kati ebunga toyebite ndenge tata kimbangu ye moko alobaki mangengenge ngelo babozongi ya bonzambe na nzela bonkoko na biso mangengenge ngelo mangengenge mais ava bonzongi wana ezonga il faut toleka na betape oyo ye moko alakeli biso oyo apesi biso tosala yango wana tozokomata na ngomba kuna mosala esili te ezali nayebisa bino bomona bongo ndenge ye moko alobaki nayebisa bangunza mpe babieka mosala wana po ekende malamu matoni tokusa na biso na mangengenge la muka la biso nyonso toza kuna oyo eza mabele ya biso
Wapenza nde bozomona Afrique renversée à gauche, à droite, Coupe du monde. Montagne na kati ya Mangengenge etikali bongo. Coupe du monde o basala na kati ya championnat du monde yango wana ezalaka na Mangengenge. Tant que tokoba nzambe ya bakoko te tokozwa Coupe du monde te. Et puis Afrique mon uniforme na yango à côté renversé. Donc ce sont les sommets de montagne na Mangengenge.
soki bato ya mokili bazosepela oyo mpe baza na likolo oyo baza na molimo na bakoko na biso bakosepela lisusu eza boye te eza bongo kuna esika milulu ekozala napesa presque programme nyonso mais nasepeli namoni ke bafanatike ya Papa Kimbangu baza ebele na bandi boye mpo na ngai te me boye pa ya tata oyo aza nsima na biso mpo na kokokisa bilaka na ye ngai mokolo ya lelo nakoloba na nga mingi te ezali mokolo ya bino bangunza me nazoloba kaka moke mpo nalakisa bino esika oyo ngai nazali muta diaspora oyo bayibi ngai te me leto okende na salle nakolobaka moke mpe lisusu mpo na milakisa me awa naye kolakisa bino kaka ebandeli ya misala ya Tata Kimbangu misala esili nanu te eza ebele mais l'essentiel esalami ya liboso toyebi ete bayindo bazomona pasi tozokomona pasi tozokomata ngomba kolia pasi nyonso pasi na pasi kasi soki toletelemi na sika oyo lelo mpona kozongisa maye moso tobungisaki oyo bakoko na biso basimbaki babungisaki toye kozongisa yango mbula kuna euti koleka lelo le 20 octobre ezali date mokolo tokendaka omoni bankumu oyo bazali awa bilombe oyo bango balatisaki ngai koti oyo naza nango na moto bankumu oyo toza na bango bapapa bango nde balatisaki ngai koti oyo nga nalati na moto le balatisaki ngai koti toke mpe lisusu na bango na nkamba epai ya Papa Kimbangu Kiangani na date ya lelo alobi bino bankumu bolati tata oyo ekoti abe wi likambu te ngai mpe naza na ekoti mosusu oyo akopesa bino oyo lokola bino moko boponi bolati ekoti kaka ekoti oyo bolatisi yango kaka obanda kolata kasi nangi namona misala na yo banda lelo nga natiki yo lelo lobi banda misala na olakisanga misala soki après komata tomataki awa totumbaka mbeka na bankumu batate oyo bayaki awa totumba bayebi maye oyo nyonso elekaki awa banda batumba mbeka bazonga lisusu awa te lelo lisusu bayi kozonga po na Tata Kimbangu alobaki nanga bankumu botumbaki na bango mbeka mokolo wana bomata na bango susu na mangengenge elongo na bangunza po na nini bangunza bino bozali kitalatala bino lero tata mokeli nzamba mpungu tulendo azokoloba areyepa ya ngunza omoni kongo ezokonioka mapona boy to pona boy oyoki ngunza ukamata likambo wana ayepa ya peuple na bino aleo ngisi biso alors ngai pe yango na luka kibino boya kotala misala oyo bana bilaka ya mvuluzi Kimbangu basali ezali bandeli ya misala tokokenda bino elongo na kopesa bino kwa explication muke mais ouverture officielle ya misala nyonso ekozala na 2022 mbula ezokoya bokozala informé et tokotia hélicoptère pleine de ya piste ya hélicoptère awa oyo koterira awa mangengenge toko transformer yango banda awa tina se toko transformer yango
na ngolo ya papa Kimbangu po alobaki awa ndako na ngai eza te soki bokoti kota kobona ndako eza na chambre te nakolala awa te soki nalali awa nalalaka libanda lobi nayaki kolala awa na libanda na kiti na libanda na kiti le nayaka nalalaka na ndako te mpo naya komedite ubie mpo na mosala lobi nayaki kolala awa na butu na longwe na tongo nake kosechange moke mpo naya koyamba bino alors tokoumela mingi te po makambo minene eza kuna bino bozali kaka ba témoin po bomona makambo biso to bandi biso to fongoli bongo biso nyonso tu ezali pona bana bila ezali pona Congo mobimba pona Afrika mobimba po Congo ezali motema ya Afrika Congo ezali pumo ya mokili mobimba lokola tata Kimbangu oyo azali tomona kiye na poso moyindo ye azali molimo santo asimbi fongolo ya mokili mobimba na banzi nazana ngana nga lisusu likambo te soki nalakisi bino mwa muke nakopesa baloba pa ya bangunza ta mususu ngai nakosi batata oyo bakomi témoin na bino po makambo esalamaka tolalaka awa tatumbaka mbeka ya meme totumbaka mutu te meme wana le tokoti kaka na moto quelques minutes après abungi na moto abungi asalaki 30 minutes te consumé to bandi ko luka meme na bana o basalaka misala na bandi bazali awa bozali est-ce que nakosi témoin ba jeune oyo bamonaka mokolo wana babike tomona nanu esika bazotumbela mbeka te biso pe tokoya na bino elongo bango nde bazokomema mabango oyo nyonso tu banda kuna na se na mutu ti awa mais boyi kampiko po papa Kimbangu alakelaki biso bonheur malheur te toyokani ndako oyo soki esili alobaki nini totiela ye kiti na ye bokonzi awa na mangengenge kiti na ye tokotia yango tolakisi kaka muke mais tokotia yango po na 2022 nde inauguration ekozala tokosepela mokolo wana matondo bangunza na bankumu soki pe nayibi te papa pesa nanu programme pona lakisa nayibi ndenge na lolenge na kolakisela bino te po tellement boza ebele tika na pesa ngo pa ya bangunza Yenge Muzulu, Yenge Bantoto, Yenge Muzulu. Kimbangu oye, Kimbangu oye, Kimbangu oye, matendo mingi na kanisi mayo tokomelia wa soke zabilaka te mayo tokoma ezate maye oyo tokomelia wa eloba maka na 1921 oyo tolobi prophétie ya Mfumu Kimbangu ya mutu ya tomoni awa tomoni komba lingomba te mais ya mutu ya tomoni otongweli Mfumu Kimbangu elembo mais esengeli olakisa biso yekomona olakisa biso bisika ndenge otongeli nde nsima nango biso tokoloba matondo mingi matondo namoni le tozaki na se ya komi deja na likolo nga nalobi oyo tozomona ye te ye azomona na te tozomona ye me ye te matondo alors awa ezali rond-point bangu yala kuwaku munza ya mvimba donc yango totie ye awa na centre yo moko soki ototie ndenge ya yebisaki soki totie papa Kimbangu na centre elongeza eza boyete mais ekozala kaka soki obandi ko tourner na rond point obandi ko luka mais ye moko azana katikati wana okokota na zamba
matondo awa soki biso toyobi nga nazoko na poni nanga droite nzela tomoni libulu ezali awa mais sili nanu te kala mingi te poso kuna yozoya foto silisa yango eza na bamarshe mibale oyo ezokokabola topesi Congo ya sika ya kala tozokota na Congo ya sika mais avant tokota na Congo ya sika tokoleka na po yango oyo na kati wana ya kati ya pont wana tokotia carte na biso carte ya Afrique ekozala na kati Afrique il faut traverser Congo à kota na ngambo mosusu na Congo ya sika wana ezali vision na ngai te vision ya Papa Kimbangu nga naza na nga zoba biloko nyonso wana ezali ye mutu atindaki ngai yango na materialize yango lelo oyo yango wana bozokomona na kati tokosala carte Afrique na mabanga na mbule koya na 2022 boya komona changement total alors potokota na Congo ya sika foko leka na po lero zomona po zomona Afrika mobiba na kati ya se mais il faut sikotoka mata Afrika to tombola ngo to matisa ya ndako ezali liboso na biso boyebi yango katu ezali makuku matatu trois piliers oyo bakoko na biso na balela kalere batumbaka yango na bamputulukezo ndilo ba portugais manza mpweni asivyanga tia twala maza twazimatia mais zaki trop tard nyonso zaki na kati ya manza mpweni wana makuku matatu ebungaka to perdaki yango nde ezaki wapi na Congo ya Ntotila kuna na Angola alors soki elongwe kuna etuwa lango ezokolanda esika mfumu Kimbangu au abota melaki boyibi makambo elekaki na Angola kimpa vita na mwana na Mukongo Kimbangu batumbaka ye apesi Angola Kongo aye na Congo ya kati poto zongisa bonzambe na biso oyo bonkoko na biso awa c'est pour cela présence ya bankumu Papa Kimbangu alobike bino bankumu liboso boya na bana bilaka bino pe bangunza bote telema ngunza bato misatu bana bilaka bankumu bangunza baiko clôturer bakanga lopangu oyo yango na imemeli bino awa makuku matatu biloko omoni na kati bozomo na kesi moko ikozala wana mesili kesi sili me biloko natie nanu te nakotia yango lelo te nyonso ezali kozala vitré o lokola ba finition esengaka pe makambo ebele totia yango nanu côté bongo après tokotia tia nyonso to en ordre na 2022 tokoya kosepela bongo tokotala oyo Papa Kimbangu alakela kibiso boyete boye maton nakopesa bino zela liboso na nasilisa bongo nakopesa bomba na pesa ya nosiko pesa ya omoni Tata Kimbangu alobaki nini ayokaki kolela na biso tokendaki na Bowumbu liboso ezali ya combien 400 te wana mibale 4300 ans ya liboso oya mibale oyo toye ere wana nde bankoko na biso lele bazaki na Egypte nde basangani na moindo na mondele nzamba sepelaka te bamindele bakomaki ko violer bamibali na biso bakomo violer basi na biso baboti alors nzamba yapesaki biso pe bu Congo mais oyo batikalaki na Congo d'Afrique bafilika na Congo ya Ntotila basalaka makambo wana te liwa eyaki te lero diengoka wayaki
ndete kwei lisusu nzambe nde asilika ki bino na kanisa ki botikala ki awa na kogolia ntotila bokwei lisusu 400 ya boumu yango to pirjaki mbula yutaki koleka nde voyage na salaki na bamboka ya bapaya mpona kosenga bandeko oyo bakanga bakibu na boumbu na bana bilaka bazonga site oyo ezali bozongi ya bonzambe na nzela bonkoko na biso beti maboko makasi oyo ezali kozala lokola cité ya lamentation mais nakoyebisa bino eloko nini ekosalama po soki olongwe awa outi otraverse po okoti na makuku matatu yango esimbaki mbanza Kongo ya 3 piliers so omoni ndenge basi bamama balambaka bakotia nzungu na makuku matatu mabanga misato wana soko olongoli moko ekokweya ndenge pe biso tokoyaki sikoyo nde nazongisi yango biso bana bilaka tozongisi yango biso bankumu tozongisi yango biso bangunza tozongisi yango oyo ezali awa ezali carte ya RDC Matondo oyo ezali piscine oyo na mbanza Kongo ezalaka na Kongo dia ntotila awa na katikati awa libanga munene ekozala awa na kati libanga munene ekozala awa yo utaki nanga na poto na yaki nango ya munene lobi na kendaki na esika na kenda ko bomba ngona mai bisimbi balobi kete avatoke na mangenge tokoke delikolo bapesika exercice munene bakoko o bazana kati ya mai bisimbi ya mai mais eutaki na poto eyaki na bateau le 30 juin to salaki effort po eya avant mais babalusi ngai ti biloko eko bimaka le 30 juin oye bino bokendaki na ndako camion ya bana bilaka ya munene ya mulai bokomona ngo kuna oye memaki libanga wana et défilaki le 30 juin botie 30 juin wapi 30 juin biso ba Congo c'est-à-dire ba Congolais totie 30 juin wapi 30 juin mais biso tosengaki libération na bamindele ke tolingi susu tozala boumbu na bino te tambute libanga wana ekokoma soki yo mutu olingi koluka nzambe na yo okoti na yo librement awa okoti na escalier baguide bakozala bakogide yo okiti awa bakiose ezali mpona ko se préparer bokomona yango okiti awa oye mai ekozala awa mai wana eza n'importe quel mai te boyebi esika ezali te menga nayebi mai wana esika ezali bakotia kaka moke batie yo na mutu osimbi oleli na yo osimbi libanga na yo wana libanga wana eza na kote mosusu elongi ya lion ezali uti nango poto na uti nango poto ya munene le eyaki na molimo po biso tokokotombola ngote mais ekomi na ndako abike ifo ekede kofanda na mai to memi yango susu na mai mutu moko amoni biso te siko le lobi le nakendaki libanga lobi ke kute ifo Kongo mobimba bamona ngai na leka likolo ti na mangengenge exercice so le kana liko bite peut-être yango wana na ibisi bino pa na bino banko o na mona kilobi to solo la kite na tiki yango me boya awa poiza ya biso eutaki pa ba mindele
oyo bayiba oyo soki ba bien ki mutu na pouvoir bien na nini bakomema yo na libanga wana ofandi basopeli yo mai ya nzamba basopeli yo mai Papa Nzembo. Papa. libanga wana ebano ezalaka na se ya nzete ya yarankulu ezalaka libanga oyo babandaki koviekela baroi epe ezalaki libanga oyo babandosala makambo ya minene mais eyaki kokóma na moma ntango tokoti na colonisation libanga wana baportugais bazwango eke belgique ape belgique eke swisse kuna bakenda kobomba libanga wana mais eza na tete ya lion eza mpenza monene eza na baréalité ebele spirituelle ntango mfumu azoloba vike naza na histoire wana banda bomwana ezali kokumisa te mais ezali réalité mayange ingeka lelo ndambu kaka soki tosilisi okiti na yo otelemi oleki na yo omati na escalier oyo lero omati na escalier oye omati na escalier tombo wana deja makambo kuda si esili omoni matondo l'escalier ezali talo bodi combien de marches 12 ezali 12 mpona komata awa ezali motinda ya papa Kimbangu uti kuna yo moko soki ngobelela bakoko na nzamba mpungu tulendo omati 1 2 3 4 este yango soleil ebimilaka awa soleil ebimilaka awa oye na yo moko awa otali awa obeleli bakoko na biso obeleli papa Kimbangu oye alobaki ke soki tobeleli ye akomilakisa yo moko pasteur akozala te ngunza kozala te yo moko po nyonso wana ezali brisé donc nde yango wana omati olobi na yo osilisi okiti na yo malembe yo moko kobelela bakoko na yo sanza ezali awe bibelaka awa na soleil yango ezali symbole aussi ya makuku matatu 3 piliers toujours bakoko na biso lelo baza kobelela baza kotala toujours este esika ebimelo ntango lo yango sikoyo esengeli marche yango ezonga yango teta nzambe soko bele fo matalikolo bakomatisa yo na niveau pokuna osokomi déjà il faut osokoma sincèrement na mai wana
oyo kobanda kozala en permanence na kisangala oyo uta kisu na poto tala kabambe kisangala ya munene bomona ngo nanu te na yaki na oyo mai yango babanda ko sala babu tiele yo na mutu obimi na yo na banzi toyokani ingeta awa na koyebisa bangunza bamata moko peut-être bien moko boko kokana bino ngai na se retire bobele la bakoko na biso tozwa makasi tosilisa na tata kimbangu yo cameraman ngai na se retire ngai te balobaki bangu na kiti na nga na silipsasi bana biso kibo oyo ezali mbeka ya 3 étapes. Leto yaka wana bankumu bang oyo nde basimbaka yende mutakata ki mutu ya meme awa tata oyo kumu oyo totie mutukuna meme azaki na wakati ya mutala kawana ponde tobongisa ngo kitoko wakati ngonga oyo koya bokotala ndenge tokatela kipo mabanga misatu ezalaki awa mabanga misatu wane utaki Guadeloupe mususu utaki na Lutende nyonso misatu tokotisa kiango kuna makati mutu makila itangi na kati ya mabanga wana na mandalala me biloko wana tolongola kiango mwa muke tobongisa nano bien mokolo toko sala inauguration bokomona ngo ekozala lokola mise chaque fois que wuti kuna oleki oye awa oye ko c'est lamenter na yo okoti awa na katikati awa tokotia karo moni isili na te finition isili na te okoki kotala na yo makambuza na kati mais biloko ngo ekoti na nute na longola ki yango pona misala ce qui te komi na ngongango ce qui koki na kozongisa biloko nyonso wana boya komona yango donc awa nde esika totumbaki mabanga wana na mandala wana ezaki bande etangi tolongoli ye awa toke kotia ye kuna na etumbelo wana nde kuiso esika totiaki koni na se totie meme na mutalaka wana après koni na se et ça là qui coûte quelques minutes comme ça même ya mobimba to longola kitokata ki était abungi na kati ya moto bangoyo bano bazalaki awa sont témoins bango wana nani bazaka ngo mkolongo moni bango na bazaka témoin luka meme na nzete luka ke wapi wana na kati ya moto nakati ya moto okay moto tango esili maboko ya disco non moto ezopela siko bobo ça faut boluka mais azomona na lisusu moto balola ye non pendant presque tout ça qui coûte même 1 heure du temps 30 minutes peut-être oui voilà pour toza kotia moto kabitika tozwa moto to kotisa lisusu mais elembo wana etangisaki benani ezaki agréé po moni ndenge bakoko na biso tozaki koyoka te ezaki kobunga mais biso pe tomonaki bilembo ngo mbala liboso po papa Kimbanga olobaki tozwa ti lere kokoma makala ya pamba putulu wana to tibwaka yango na 4 points cardinaux nyonso ya Kinshasa bongo tokotia est, ouest, nord, sud, ma palmier, mais to comme na niveau wana te konga na zonga. Zo sala na bongo to kutia ma palmier na 4 points ya Kinshasa. Poussière couture ya même le bois kaka.
alo ndambo eretikalaki alobiki toka matandambo ezala lokola elembo tokozongisa ngo kuna bokomona ngona biloko mususu bokomona yango eza tangu te ya kozwa na banti ba mususu bayaki na ndaku bangunza bayaki na ndaku avant-hier bango wana nde bakobyanga mabana bilaka bana na bino wana mbule koya soki baye epai na bino boyama bango nde bakolongola bino na kibuumbu oyo mindele bakendeki na yango omoni ntino tozola na yaki bakumi na biso na kati na association na biso iseta tomoni ye mpe totali oui azali mokonzi d'abord azali famille chefal na kati na libota na ye tozolana yango wana biso to intronizaki ye bino bokoma kondima bindima boteki mabele ya Congo na bondoki na bino bondimi catholique bopesi ngomba okona yolo bosokile bomoto ele ko bete bongoli mitema to pe bokoko banguna ne bateki mabele bobo bosolo kumu papa biso toteka mabele te bamindele na monopole na bango bazalaki koyeba ke bato soko totiki bango boy mbule koya ekozala malamu te d'abord naloba na yo ke Jésus abutami na Afrique ndenge nini akena koma mundele na poto est-ce que Egypte eza na Europe yo zwaka ndakisa wana yango mindele nde bango bazalaki kobotola biloko na biso na makasi papa na ngunga wana ezalaki oyo kobeta te soki ozana eloko boy ndenge nini yo pumbukaka okomaka boy nete avion na koloba no ndakisa lokola avion mundele ajui kosala avion na epai na biso yo boy bakangi yo bakei na yo babeti yo na modele sengeli tango bakotuna olobi tango bajui sekele babomi yo c'est ça que ozomona ke muto moko te ajwaki loka pesaki mundele te mundele azaki kobotola biloko par force tokobi etape bokobi kokamata biloko wana ngongo tolobi mbula yango tata Simon alobaki mbula se ekoki ata bango moko pe batangaka na Bible balobi mbula ekoya bakongole bako Afrique ekozonga na ndenge na yango totondi yo botondi kumu yo kobakisa nini na kobakisa loko te omoni ke tango toya kosala cérémonie awa ezali pouvoir na biso ya bonkoko et puis tata tuzole ayebaki liboso avant kuma na biso liboso akumaki pa na biso basio oyo bakolo mabele pe bato bakataki basalaki cérémonie awa biso bakolo mabele bomoni miracle esalami wana ezali miracle ya papa mate et biso bakolo mabele esalami miracle wana yo bonkoko ba pasteur da basango baka likolo ngomba ngote bakotia potopoto na mitu ya bato to bonzambe na bino podondo ya sky yango wana dukute bango oyo bango basalaki ndo ya biso donc ya bango eza ya pamba bango basa bapaya kasi te biso bakolo mabele bango bayaki bapaya ta mosusu akobaki na nzela na mangenge awa akati moto na nzela biso to butaki ngumba awa ngai naza mokolo 80 ans 82 ans est-ce que na lembi mi yepeza moto 60 ans suki 50 ans akufaki awa na nzela kombata mangenge wana toza na pouvoir bonkoko ndenge boyokaki wana toza na pouvoir bonkoko ngungi kuki ngungi na biso ikoki totelema il faut Congo telema yango biso ndenge alobi to rebere Congo bifu ngungi na biso ikoki merci beaucoup potelana komimoni sama na mboka ya Congo ekime na bela Afrique komoni sama ngome kokisa moyindo sosola tozonga na tunda matondo bandeko balandi émission na biso esuki awa biso tozali na commentaire ya koloba te tokanisi ete mayemanso esengelaki toloba boyoki yango na kati ya bilili bibuti komona eloko tokoloba pe tokosenga epai ya bangunza ezali kaka ete
tata mokili balongo pe bakoko baponaki biso banso baponaki biso ete toko ya kokoya na etumba pe etumba yango ekobundama na mutu moko te ezali etumba ya batu banso nde wana soki moko kati na biso azwi mbela ya bakoko ekozala wana malamu ete tokoka kotiela ye maboko bandeko boyebi ete bakoko bazongeli biso yambo na eteni ya spiritualité la tango tokoteya yango yango nde kofungola mayele ya bato ete bato bayeba lolenge bakoki komitambwisa na mokili epuis soki bato bayebi lolenge bakoki komitambwisa na mokili nde wana bakoyeba pe lolenge ya kokela biteni nyonso wana bikosalema kaka na mutu moko na mutu akoteya biso yango nyonso biso tondimi mpenza yango te ekozala na eleko moko ekozala ete mayele ekoya epai ya bato pe mayele ya kokela tango ekoya ekopanzana na ekozala epai ya mutu moko te ekopanzana epai ya bato ebele kasi bato wana bakozala encadré na mokonzi moko oyo akoki kosunga bango ete bavandisa makambo yango donc makambo ezali wana ebele botala ni ndeko na bino aye na likabo ya kosalela kintinu kozongisa kintinu pe na kati ya likabo wana déjà abeti masolo plus de 50 millionnaires afro-descendants balingi baya ils ont la difficulté même ya kokota awa bazwa visa bakoka kosala misala na bango bandeko na ngai ata tolobi ke tozali bangunza tozali moto na moto tokomi wana lokola bapasteur ekomi lokola moto ligablo na ye mpo na nini te tokoki kolongola molimo wana ya bapasteur tosangana tosalela molimo mpenza ya mfumu kimbangu topesa ndeko maboko ete bozongi ya baindo emonana pe misala mikosala ete Afrika ekangama to créer les États-Unis d'Afrique emonana ndenge nini biso tokosanga bapoliticien bayokana bakangana pendant ke biso bato oyo tozwi etinda ya molimo tozokoka kosangana te pe tozokoka kosoutenir te moninga na biso oyo azwi likabo pamba te tomikomisi wana lokola bapasteur moto na moto na eteni na ye oyo ye azwelaka misolo totondi bino botondi makasi na bangunza bayebanso bosili kososola maye oyo pe tosengi na bino bangunza botikali boya tosangana ndeko azwi likabo ya kintinu atalisi biso ete azali na descendance ya nzinga nkuu pe na likabo na ye wana asali église te me asengi kaka ete bato basangana na tina te ndeko na bayo bakendeki na diaspora baya tala tina pesi lingumba na ye BBMK donc lingumba lisangisi baindo banso na baye bazali na diaspora nzoka tango tokosangana biso banso tokosala oyo babengi l'union fait la force nde tokoyeba komilongola na boumbu tokolongwa na boumbu te kaka pona kote ya bonzambe oui bonzambe nde kopesa biso mayele ya koyeba kosalela politique oyo tekolongola biso na boumbu nde wana soki tomemi politique wana toyebi kosalela yango nde esika tokoyeba kokela bandeko na ngai c'est sans commentaire bino moko bomoni bilembo bino moko pe bokojuge soki azali na bilembo ya bakoko to pete wana etali kaka moko na moko kasi na biso kasi biso mpo na lelo tosuki awa kimia ya bakoko etikala na bino nde tomonani na mbala ekoya matondo nini